soki na yawa lelo na sali lelo 8 ans d'année où il y a coffrage babombanga quoi. Ils ont un grand frère à quartier où ils ont le président donateur et orchestre. Papa a sali signe à côté kandamba lupangu nae pour abongisa biso pe na venir quoi que tozalaki trois maman oyo azwa lupangu nae ba oyo batikala na oyo ba wana pe bakende sika na bango atali ke place wana teki yango wana ndeza place tempo muzika e bande ko répéter alobi mwana na kokisa mabete lokola lupangu tosalaki fete toteki yoza mutu moko bokotika la te malamu na pesa mbongo okende poto. Papa a eu $7500. Tant que papa a en vie, a payé. A payé, naïe baradati wana ti lelo. Le 2 février 2016. Ok. Tu payes ça avance, il y a $5000. A payé mukanda we za kuti nelongi na ngate nyos bomo na ngoka na bilili. Mukanda we za nelongi na ngate. A payé mukanda wana na kangi pe nini. Toketi na aéroport ya Maya checking na mati ko kene na ngana longwa Brazza. Na longwa Brazza le 2 août. Na komi Mali Bamako. Est-ce visa normal que vous allez longia mutu et bomba mema longia mutu na munoko mutu ezana ba flou boy. Comme on est Didi Dedam. Didi Dedam Diawakana. Kombo ba botelai. Didier Dedam Diawakana. Obomo na wana latili net wana ba costume bleu wana. Ye wana Didi Dedam Diawakana. Na 8 ans nyos wana Lexi na West Afrique façon c'est na mbongo na ngai. Il faut nani. Il faut Didier des dames. Il faut des dames qui toi binu qui tala. Azon c'est na 3800 na ngai. Na 3800 na mbongo ya memelanga akolongolonga na ba rierier. O nga na futeli ba ndaku, o na milesi kuna. Mais mbongo papa na nga Luvuzu. Luanzola Indians, Véignon, à Pesaye, façon c'est 3800 nanga, na zonga na ba activité nanga na sala na Kinshasa. Ba me manga na ya activité nanga. Ce message na repesa bande konanga peuple kinois to landa mam na luenge te poto bien sûr poto eza pasi. Mais poto ezaka ka ambassade. Bande konanga ibolanda tekeo to kende Maroc, bande ko belé ba kufi na mai. To kende Algérie ba te belé ba kufi na mai. Tokende Libye Tunis batebele bakufi na mai boya kateo mutubo yazo mema mutubo etalanga lelo na ye olobela be grand frère propre amoni ko botama na ngai mapesi nga merci bapesa na mbwa poto lingi poto oke na ambassade oke na banque ochembongo na yo okozwa visa na yo kitoko kokende poto na sima ya mutu te po akomema oka banzela mayuya ekesuka lokwa nga na suki boye bandeko na ngai oyo azana mato ya koyoka ayoka poto bapesaka mutu mbongo te poto kende na banque chambongo na yo kende na ambassade luka visa na yo tango za na compte bancaire na yo bako registre nyonso oke na affaire étranger ozwi visa na yo mikanda na yo normal oko voyager à l'aise tanga lelo na ye na sali makambo na nga à l'aise nazwi passeport na nga na affaire étranger à l'aise nazwi visa na ngai papa pandi ai ya à l'aise ndenge na sala kana ba agent ya ba service na biso awa ngakutu na parce que mikanda ba remplissant nanu awa asala ndeni ni team de voyage ngakutu na Brazza ba bi mais passeport et ça la lisusu te abotola mutu na passeport apesa so 10 000 francs CFA pour azwa Alexangai. Oh donc ouais na corruption kaka pesi mutu agent service yo leka yo sala boy donc même na Brazzaville ana ba tiona ye même na Kinshasa ana ba tiona ye donc partout awa asala corruption na ye ana batu na ye wa travailler na bango botika makambo wana ya kopesa mutu mbongo po yela bino batu bozoyeba nzela nini azomemela bino bandeko na mino ya basi te nzela nini bazomemela bino bandeko na mino ya mibali te boza ebele surtout ndeko nanga pe na bosanaki ye lelo akobeta ba 14 ans 15 ans na makambo ya voyage ya Didier ndeko ya mama Kalunga ndeko ya mama Jolie Kalunga yaya na ye Claude Ndongala tozalaka na ye na Bamako abeti 3 fois prison na ba patience kaka kozela Didier ne na bena tikaki na prison mama Kalunga soana ndeko na Gisèle na Paris bosala tout bobimisa vie prison azonga ba Kinshasa.
que soit votre état physique ou mental, ou que vous viviez des situations imposées ou des situations imposées par la nature, que vous soyez valide ou non valide, vous êtes tous créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous éclairer certaines histoires. Oyoyo, Ezako Zala, Nakati Nabiso Awa, Nakati Amboka. Messieurs et dames, bonjour et puis bienvenue à votre émission Cri des cœurs. Donc, Lélo, Makamozang a raté, comme nous le savons tous, chaque jour, ma problème est à la rakaka. Je tiens à signaler que cette émission est faite pour donner la parole à toute personne vulnérable et marginalisée. Mututu o azana ba problème a hésité na ko contacter ngai na numéro o eza affiché na suba ya écran na yo ya mukie wana o mona numéro eza wana affiché, tu peux me contacter quand tu veux, je passerai là. Alors pour aujourd'hui, je suis avec monsieur Georges Kembo qui a aussi des problèmes. Il a essayé de nous contacter. Yakobenga biso lelo neto découvrir problème au monsieur Kembo Azwanango. Donc veuillez nous suivre pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de monsieur Kembo. Monsieur Kembo, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Georges Kembo, fondé, autrement dit leader de 5e génération. Si. Bonjour à vous. Bonjour maman Molobeli. Bonjour. Bonne santé. Ouais, Nangola Nzambe bena kitoko quoi. Nayo qui comme nayo 5e leader, il y a 5e génération. 5e génération n'andeni parce que moi je sais que la génération c'est belé. Pourquoi yo appellation nayo la 5e génération? Normalement 5e génération pena ebini pété. Après wenge 4e génération et go monde sa face. Non ebimité net wenge to ibaki on a bandal na biso quoi et mon ici face wenge. Après wenge l'orchestre ebimi 5e génération ezate ya omoninga na lobela la 5e génération ya leloté na lobela la 5e génération parce que naza leader d'opinion, naza leader ya orchestre tempo musique international ya on a lobela la 5e génération pour na bimisa ba musicien ba utaka pa nanga ou bazomona na lelo bozomona bango wana ba utine na parler ya on a lobela ka mambo leader ya 5e génération nanga moko na ba musicien na. Donc génération oyo to mona oyo ya bato ba oyemba baza wana bango baza na 4e. Non, baza na 4e génération o ba uti na 4 ya ba wenge ba uti na 4 ya ba quartier latin baza na 4 ya ba 4e génération pour to yebaki bango déjà. Ozomona mais leader wa ko s'imposer lelo ndenge biso ba fondé Georges Boué bazate na to moni on penante. OK. Ouais. Donc ezande kombo wana yangana aussi par rapport ya leadership na yo ya 5e génération quoi. Mais ce que leader na biso elo ni ne tinzi yo obenga ngai parce que na vanda eka bo leader a bengi ngai bisinga madame jeu de soucis yo sala ra émission ya molobeli cri de cœur na sana ba problème ce que problème on na sana besoin na yeba qu'est-ce qui se passe pourquoi appel na yo e bengi yo tito vanda awa nini nde memi yo awa pa na ngai ouais ndeko na nga moi si so mo na ye tout près na bino c'est que bino nde boza wana pona ko bundelela biso. Exactement. Boza ba lobeli na biso o tokoloba o pezo monana ya wana mokili ezoyoka. Ouais. Soki na yawa lelo na sali lelo 8 ans d'année o ya coffrage ba bombanga quoi. Eza na grand frère ya quartier o eza lokola pe président donateur ya orchestre. Papa a sali signe ya koteka ndamba lupangu na ye. Pour abongisa biso pe na venir quoi que tozalaki 3 maman oyo azwa lupangu na ye ba oyo batikana na oyo ba wana pe bakende sika na bango atali ke place wana teki yango wana ndeza place tempo musique e bande ko répéter alobi mwana na kokisa mabete lokola lupangu tosalaki fête toteki yoza mutu moko bokotika la te malamu na pesa mbongo okende poto anga pe na ke musika te na bino naza na mutu asombela nga mo guitare libaya aza grand frère kaka ya veni amoni ko botama nanga kokola na ngai azali papa azui $7,500 tant que papa azalaki en vie apesiye na ye baka date wana ti lelo le 2 février 2016. OK. To pesa avance ya $5,000. Avance ya $5,000. Ouais. Après, tu as $1,800 le 11 juin 2016. Na départ na ngai
na départ na bino po bokende na départ na ngai pona kende poto alobi na ngai na baksa 220 € tokolia na banzela wana ndenge ezalaka ti tokoma Europe na baksi susu 220 €. Après na kopeso mikanda moko boye okanga kombo okendo mata na Brazza ngamo na sali maramba ya Brazza na mbongo na nga famille sali ba subsistance tout na katisi Brazza tokomi na Brazza le 30 août 2016 apesi nga mukanda oyo eza kutu na elongi na nga te nyonso bokomona yango kaka na bilili mukanda eza na elongi na nga te apesi nga mukanda wana nakangi mpe nini toketi na aéroport ya Maya checking na mati kokende na nga na longwa Brazza le 2 août nakomi Mali Bamako non nakomaki na West Afrique nakomi na West Afrique le 2 août 2016 tellement aza muta trafic d'homme amemaka batu na kati ya bavoyage na ye ka ndenge aye wana bato batimbeli ye azali mpe mingi wazoladia alingi kolia tro bapolisier oyo baéroport ankopesa bango mokie bakangi ye na 2000 muta corruption ko bakangi ye na 2016 wana bakangi ye kokanga bakangi ye abeti 2 ans et demi na 2 ans et demi lokola 2016 ayobima kasho ti na 2019 tout le monde a compris que biso pe bata patience wana mema biso na West Afrique wana Mali Bamako depuis 2016 wana nanda ko atikaka biso plus de 34 passagers to priaka to sala ba jeune prière bato impatient bakenda na bango ba Sénégal ba Togo ba Benin ba mboka pembeni ope bazali na courage okoma ti Algérie bakomaki o bazali na courage okoma ti ba Maroc bakomaki pe ye abimi prison en 2016 quand en 2010 non abimi prison en 2019 en 2019 abimi prison vers ba memboé bah talibiso akomé mukie akondi biso peto ye amoni biso bino lokwa bona patience vous avez plus de 5 personnes botikalaki en tout cas bo pesa ba photo na romema bino ma grande surprise oui na mona romema ne bato yo bazalaki na ba Benin ba Togo ba Sénégal biso bato totikala wana a récupérer kaka neve na poza na bitide azana bitide toki opesi mbongo akowelisa bandeko na ye bapesi kutu mbongo mukie ke bato bapesi mbongo boye bato bakendaka bango baloko ba memi na ba poche quoi awelisi bandeko na ye na bato misusu pa awelisi bango aketika bango na ba Algérie na ba Maroc biso to tikali wana kaka na 2019 wana asengi nga su $500 pour ekoma na valeur ya 7500 $. Na même 2019 va décharge ezali na bakseli 500 wana na 2019 ake amemi nga pe suste atindeli nga ba garçon moko boye na ndako anga na Mali Bamako kuna na quartier Kalabakoro bao baza na Mali Bamako précisément na Bamako ba ebi quartier Kalabakoro atindeli nga 2 personnes garçon moko ya ngir bobo na garçon moko paza molobi lokola yo Yannick WhatsApp o ba ko remplacer yo na ndako wana po yo kenda Abidjan o kendo komata a ma grande surprise namona passeport ya ba sénégalais ye ba pesi garçon wana marque oya ko salela ngai na 2021 na kola sabino na ba preuve na ngonyonso a pesi garçon wana ni na ba sénégalais na ebi c'est bon comme voyage pesa mutu na mutu eza pression nga na ko fona fongola motema kende na ebi yo ndongo kende boye eke simba garçon wana pe na kei na ketika ye na bagare na biso ya Bamako kuna po akenda Abidjan na yokuta na grand frère oyo ngai to kangame ba parcelle comme cousin na ngai ye mtamemie na ressemblance ya ndeko na ye pona préciser pe bato kin précisément pe bata bandal boye ba likambo na ba songi papa yo beta na lisolo beta non beta yango pe na préciser po bandal ezolo ba bon yo George ndenge nini kutu muninga koti ba memaye yo tikala emsuki ndokite pona préciser likambo bana bandal boye baka grand frère nanga kotine de tani akenda na ressemblance ya petit frère na ye dadi yango moni makambo ezalaki show ngai amemaka bato na banguna asalelanga ngo tapesanga ngo na maboko tachekanga te bana bandal boye balikambo me nayebi na ngai na kolandaka maloba papa Franco aloba na mokili bamisusu bakolinga yo misusu mpe bakolinga na bango yo te eza normal to continue na lisolo na ngana après ya 500 wana na baksele 500 eseli 7500 na 2019 wana amemi garçon wana Yannick WhatsApp atikeli nga garçon moko na ndaku bobo kokende bakena ye na kendo okuta kuna grand frère nango na beti lisolo na koti na gare azoka bomba mangai mais nga tandis que na kin na tindela moi short
po azwa na Bamako kuna ya tika ta osala ngata ta ninga na Europe bon atika la osala ngote po nga na ta vérité na lo ba vérité ouais après to kuta na grand frère na ngato solo il c'était bonne chance à voyage accueilli coronavirus et oya coronavirus et mambo stoppé azongi makambo ezongi azwaka bato nga nazalaka na bapatience wana nazomifutela ndaku panda 2016 wana mifutela ndaku nga moko na 2019 wana osala mosala nini parce que yo bamemi yo na mboka mopaya oyebi eloko te heureusement mama nzambe asalelaka na bato baza na komikitisa na bato ya courage bandaki chassa mpe via nazwaki nga nazali daya de prière naza artiste peintre musicien. Non, abandako oliesa yo te mais non, oliesa yo te ofuta yo penda kute maladie passe ayebi yango te pendant 7 ans nyonso 8 ans nyonso nasali na Bamako yo zo patienter pendant ouais patience nazozela kaka apeso pe ka ba histoire apesanga beswa na olakisa no ba flash ya ba passeport alakisanga ya visa betela visa flash nyonso apesanga na maboko ta kotindelanga na photo pa mais est-ce que visa wana eza vrai ou eza non visa na boko tala ngo na kochango na boko mona ngo est-ce visa normal ko zela elongi ya mutu ebomba mema elongi ya mutu na munoko ya mutu eza na ba flou boy boko mona ngo nyonso naza nango na ba preuve eza flou naza nango na portable boko mona ngo heureusement na bomba ba preuve nyonso tanga tindelaka nga pe na otinda place mbongo ezo uta bokomona babiloko nyonso ok patience azomema bato na bazotinda bi bato na ndako nanga patience si eyo kotombe na 2024 oyo papa nanga aye kokufa na lobi ye mpe bauta kokanga ye na Algérie kobima ya bimi prison papa nanga le 14 non ye vie na ye ezaka prison vie na ye eza pe na prison asignaka na ye tinga lelo na komi olobelanga boye pa osigné na ye namoni ata na ke na l'état ndenge aloba déjà zonsenga 3700 azonsenga 3800 na ngate malembe tokoma place papa na bino akufi na 2014 natindele message na ebisi pena en tout cas grand frère ngana yo esili soit zonsenga mbongo na ngai wana na Bamako wana ngana na Bamako ye na Kinshasa to solola na à travers ya neve na ye o azalaka commissionnaire ya kozwa mbongo oyo muto selo makambo za numéro na eto solola na azamuta mafia o so mais contact direct te mon azafie na yo non azamuta mafia ozwa ete so bon comme mo ba photo na ye bwana bozwi ponga pe na za maestro OK azamuta mafia ozwa ete c'est bon na sololi na neve na ye na bitala papa nenga kufi lokwa bino boza osalaka na bureau ya noko na yo yebisa na lingi nanga su voyage na ete akata azonselanga mbongo na ngai natindi bandeko nanga po toza na veni moko natindi bandeko nanga bakende kuna tala boye ye patindenga maloba bon lokolo lingi no voyage te nga na ozonselo mbongo mais tokokabula mbongo divisé par 2 nga na ese tokabula mbongo divisé par 2 comment yo chekenga te nasali 7 ans na West Afrique oyebi nde naliaka te ndenge nafutaka ndako te nde na vivre te koma tokabulanga na yo mbongo mutu apesi mpe mbongo yango ye wana akufi ata na mawa te na kati oyebi ka systeme ya mbongo mpe baboyaka te ntango de ezalaki na ndimi zonselanga mbongo na nga na kini atindi liboso $3000 na kini bagrand frère bakezwa yango mikanda mpe ezali bagrand frère bakezwa bazwi 3000 wana bazwi mbongo na ngai batindeli ngango na Bamako kuna nasali makambo ya retour mpona ya kunda papa na ngai na ye na Kinshasa ok ntango avant na ya tosololaki bien nayebisi ye ke vie ndenge ocheki nga te boye na mbongo na nga wana fale olongola ta 6000 olongoli ta $6000 ozongiseli nga na maboko olongoli ta $6000 ozongisenga na maboko ndenge ocheka nga te po jamais na koya oyi olongoli nga na Brazza ya mayati Bamako na 3000 na $3800 tandis que Brazza wana ba frais nyonso te ezalaki na compte na ite kolongwa na nga Kinshasa ti Brazza frais na ngai moko ngai kaka Brazza ya maya ti Bamako wana frais na mbongo na pesaka na 7500 wana nayebisi tandis que Brazza ti Bamako eza na ba mbongo wana tolongoli nga na 3800 te petit boye na boye nayebisi bon totoke musika te zongisela ngai 6000 ndenge napesa 7500 longola kaka 1500 de Brazza ti Bamako ya na problème te po toyebi deja mambo ya voyage otenga kaka bongo tokomi Kinshasa na bite ata na bolingo nzambe bakisenga ata 2000 esala 5000 mpona tikela ata 2500 na poza mbongo na ngai po nasala makambo eza mbongo ya papa na ngai apesa ngai po nasala makambo na ngai otenga na mbongo te so na opesa $1000
mbongo baboya yango te tant nga pe na baki faut pesa nga mbongo na ngai tokoma na Kinshasa na kundi pe papa na ngai mambweleki na omobelela epo na somba ba biloko na nga na zonga nga na kin na zasu mwana kin te pokuna pe na tiki famille déjà oya lukaki asala na koma déjà na famille pe kuna na awa pe na occupation pe. OK. Après ça nga mbongo ngo na sengaki a otindela ngai $700 et c'est le roi 3700. Ngai c'est comment fait au pesa nga 3700. Nga na pesa 7500 na ngai. Yo longola ngai mbongo ebele bongo pena de Brazza à Bamako pona ni 3800 mbongo wana eza bato otika bato na Grèce otika bato na Turquie otika bato na Italie kwa ni mbongo wana atindela nga message. Petit yango bapesi 700 balobi na ye 300 na kopesa ye nsima ala tomboki atomboka na ye asala ndenge amoni ya kosala ye fonde asala ndenge amoni ya kosala osala oyo kosala yonga na ke musika te na yende pa na bino kolela pa na bino mbongo na nga aza nango 3800 na ngana apesa poso na bina tia na barriere oyo na fai na Bamako kofuta ndaku kolia maladi ya transfert ya mbongo ado bandaki osala oza na ba facture ba ouais siko pe olobi bien vie na yo biso pe toza na besoin to comprendre vie na yo yango kombo na enani vie na ngana komone Didi Dedam Diawakana kombo babotela ye Didier Dedam Diawakana obo mona wana lati lunettes wana ba costume bleu wana ye wana Didi Dedam Diawakana ba kombo asalela na West Afrique o bat ba yebi na Sénégal ba yebi na Maroc ba yebi na Algérie ba yebi na Abidjan kombo asalela wana ezali kombo na Kitala ou bien Kitwa Binu ba kombo asalela na West Afrique yango wana. Alors cousin na ye oazaki neve na ye abako servir bino comme canal ye kombo na ye na ye kombo na ye Jean Mabuluki mbongo babanda kotika pa Jean Mabuluki ou bien pa ya mbongo liboso ye moko Didier azwaka tant papa za en vie ye moko $5000 azwaka na maboka papa ye moko Didier na ba témoin ya ba grand frère na nga ba grande sœur na nga ye moko mbongo liboso azwaka 5000 mbongo nyonso etikali neve na ye Jean Mabuluki toza na ba décharge ya neve na ye siko na loba yo pe confiance nga ndeni pendant 7 ans muta vandisi yo quelque part donc a foot la ni charge olia na mbongo na yo moko santé yo moko comment ozaki na patience wana ya osela qu'est-ce qui t'a assuré mais naza chrétien na tuni chrétien pas mal mais yo oza na contact na été lelo pa koki ko wangana ke osaleli ete yo oza na ba prévu ezolakisa ke osignaki nde na ye kasi ndeka bambongo azwaka yango na bambongo tosignaye na ye na nde pe papesenga bambongo kande tosignaye na ye bapreuve ezali ya bambongo ezali papa nangana na ebité soki ozo comprendre nga est-ce que bozaki na contact fixe o ezaki azo signer mbongo ya zawana yo poza wana donc ezali bongo 5000 azwaka signaka ye moko zawana alors 1800 neve na ye neve na ye azwaki 1800 500 neve na ye facture ya neve na ye ezali nyonso eza pas grande sœur 2200 euros non 220 euros neve na ye neve na epeka muta zwaki va départ ya Brazza. OK maintenant nde neve na ya bandaki ozwa wana bandaki oyebisa nini de mieux neve na bango baza tout ba frapper siko yana lobite neve na za frapper bo bandaki osola na kanela neve na ezalaki na ndenge nini neve na ya zora voice a transférer le yo azora voice na transférer nga azwa pe nga zo transférer le ndebo bandaki osola bino sola ipo abando azong sambongo wana OK siko lopango ya mutu wana vandaka wapi pour l'instant tozana ya veni moko kaka na bandalo wana tozana veni moko place na bango mutolo na ekundama tozana veni moko nga naza na 55 ngaka kombo na mingi po bato tozana vie Didier oh ke bana bandal tout bayebi alors nga na leader ya 5e génération ko saka na ngate na yebisaki veyo leki nga na bala yo déjà leader bakosi yo déjà akosinga te po silite et si la tête aussi li sango nebo ya luka kyanga bisala ko sala to aussi sango boet na otika ngote ngana ki simbi ya yambo to aussi li sango te tina li fobo tina okufa na yebisa ke so bomi ngate to aussi sango te abomo poani mais fabo manga po bango ba bata mafia kande pe to so ano boye akoza pe na mutumo li sulikolo li so bani pe olanda ngai mais ki simbi ya yambo ko kate
okoka te fe na teko lekinga na mbongo mais na population batubo yote fe au leader à 5e génération façon na banda ko survivre ndé nini kuna na Bamako parce que oza na famille te oyebi mutu te na yo pe lisozo yambaka batu na au commencement ezalaki tobenga ngo 10 chiffres tozora 10 chiffres na 8 chiffres Western Union na MoneyGram au commencement ezalaki bongo papa tanga ezalaki en vie a otinelanga ba $300 na banda na $300 na 2016 wana $300 $200 monter zo kitaselo bani $200 $150 $100 $50 $75 tina suki na $25 oh wana na 2023 wana papa akomi kolemba oh ozana bana otika bana awa tozoka charge na bango anga bipona weke musika te mwana nga liboso ko mozo 25 ans si lelo ne pe mwana mozo 25 et pe singa pe courage le quoi déjà nazaki mutamisala maboko nakomi ko sala ti bat bayebi nga nakomi pe kozo ba marché bato ano bandaki ko héberger na ndako na bazaki sur responsabilité nani ya ye mutu amema ngai abanda ko pesa yo mbongo ya loyer na bango na ya olia na bango apesa mbongo ya loyer si je me trompe pas pendant 7 mois pour na garçon wana o banda ko fanda pa na ngai oyebi kombo na ye garçon ngo bobo aza mwana ngingi pa zongaki ye na ebite soki ye azuita mwanda bobo ngonda aza na ngingi wana tozane na Bamako aza pe na Kinshasa wa siko on a comprendre te yo yebi au découvrir quand kaza muta mafia ah biso bana mikie abanda déjà ko mema batu na mama yo yebi bien que mutu ana za muta mafia amema batu confiance on uta ke wa popé ça si bambonge belebwe parce que nga mutu soka yena 5000 opesi 5000 ozaka na Bamako obakisi 1800 ozaka na Bamako o abakisele obakisele susu 200 et onini 220 ozaka na Bamako na ebité yo yebi déjà mutu na za mafia pourquoi ko ya faire ye oh toi qui fait parce que abane ko sala ma mususu ezomonana mais tant que comme na na biso ma komi na zanga moko te toza plus de 40 quelques na West Afrique oh ba souffrir avant balia faut bazana 500 francs nde na zonga West Afrique bo na komema ba policier na bato tout ba yambela ke bato ba wakanga bino na bato tout ba yambela ke bato ba ntongo banani il faut tanga pe bato ndeti Denzu ayaka option na 2016 si le la continue ko yambele bato Denzu Maiga akoma na koma ba ya West Africain kuna Denzu Maiga yambela ke bato ezana bato misusu na bosani ba komba me banda kuna bango na yebi na kokende na policier malien kuna po bakanga bato nyaka ba passager baza kuna bazo souffrir na ba seme ki ne moko na ba neve na moko donc trafic d'hommes à vrai dire c'est là bakangela ke trafic d'hommes et logo pena na ko porter plainte ande wana po na zape muta l'état na bandenga kuna quoi et logo pena na ko porter les plaintes donc ça azaye moko si je comprends bien azaye moko côté c'est toute une réseau ouais c'est toute une réseau oyo yebi baza au nombre de combien oyo yebi ba fonctionner ensemble oyo ba fonctionner ensemble basé belé mais ba kombo na bango na éviter mais bandako na bango tant on a reçoit la police na yebi bandako na bango ta kombo na éviter mais na yebi ke muto oyo atindela ke bato po basala mukanda mais yo za ba preuve to bando yaka na koya parce que nakoya po na yebi nakoya na bato wana po na yebi nakoya na mbila nakoya na mbila siko solution problème nini penza o siko yo za na besoin boyoka na vie na wana souci na yo eza nini vie na wana salela yo souci na ngeza kaka 7 ans na ngai na Rolex 7 ans na mufuatina te 7 ans na ngai na Rolex na mufuatina te mufuatina te na langage o pe na Rolex ngo ke ya mawaboyete na Rolex 7 ans na mawaboyete ozomona d'abord orchestre na ngai na beti album na studio à Rompa clavieriste frère Patrice Olivier Zola na 2007 si batang na ya memenge za batang fa na sala ba mastering ba clip na ngai et kenda na mai ça déjà leader il y a 5e génération à faire perdre en play ba c'est tout salami wana faut ningisa orchestre na faut solista kende ake kuna na orchestre wana faut drummer kende faut chanter à malonga kende musicien bien kende faut que na orchestre na ngani ba orchestre boyo kalelo ozomona ozomona na 7 ans na lingi kaka 7 ans ngele kabongo te soit azong selanga mbongo na nyonso nenga 7 ans na yo déjà leki 7 ans ndo lo ba 7 ans ele kabongo te eleki déjà yango to na présent même wengi na ngana azong selanga mbongo na nyonso mbongo na yo na monta oyo fezaki 7500 fazong sango
Pour l'instant, c'est le 3800. 3700. 3700. Ok. Continuez. Na lingi na 7 ans na beti le loto komi de 8e année pour na bima na 2016. Ndenge to kontaka ne de to koti de 2024 komi 8 ans. Na 8 ans nyonso nga na Lexi na West Afrique façon c'est nga mbongo na ngai. Il faut nani. Il faut Didier des dames. Il faut des dames qui toi binu qui tala. Azon c'est nga 3800 na ngai. Na 3800 na mbongo ya memelanga akolongolonga na barierie o nga na futeli bandaku o na milesi kuna mais mbongo papa na nga Luvuzu Luanzola Indians Veignon apesa ye façon c'est nga 3800 na nga nazonga na ba activité na nga na sala na Kinshasa ba memanga na ba activité na nga. Mais est-ce que oluka qui est na manière mobo ya c'est le quoi les linge ça c'est la famille parce que aux quartier mo ouais mais to solo la tante sur la transparence ya banine nazana ba fokona lo na nga na sala o ko sala yango ekomi boyi abenga sala osangana misien mbangeza wana na yemba na munoko mbangeza fona loba na mbanga na nga ya loba na munoko ngape na pteko zanzambe te tombo kende na ba manière mon fort quoi la manière sala loba ki yango na boy ko kende na l'état potanga zoka bambonga batu wana biso toza ba journaliste de l'éducation yango wana là ozo luka solution makamu na yo il faut que ko associer l'état parce que ça te que énormément na l'état parce que ndo ye ngana on peut sa solution ni il faut l'état ko talikambu na yo mais bien sûr justice il faut ko talikambu na yo oui donc il faut me mettre na paramètres nyonso c'est ça bien sûr donc ouais continue Major Bellhomme fata la bato aboyi il peut crime Major Bellhomme fata la bato bazo souffrir population mais non pourquoi pas au Kenya na justice ko déclarer makambo tout parce que aux ana ba preuve na yo ezo la kisake ya mema na ba mako asundoli okuna opesa ba mbongo il est aux ana ba preuve nyonso pourquoi pas au Kenya justice le quoi na yaki liwa ya papa ya omone pesi le pesi retard na problème na za na ngope fona zonga kotwana zalaka po bulonde za kotwana mo eloko tshaka kotana na poche ne kotwana fona zonga kuna ne place na wo meme na justice bien ye amemaki o awa azio $5000 awa soko sala accusation il faut ezala pe awa parce que 5000 wana bopesaki awa na bamako kuna yo oza en famille te oza peut-être pe na ba relation malonga te mais awa nde bisika famille na eza ozomona te ke kuna awa oza na plus na sécurité que là-bas te awa batama baza trop yango esengeli ekende ndenge wana kuna nakoma deja mutu pena nomoninga Georges Kembo leader mutu pena kuna nazalaka na bahonorable Jamil Bitar nazalaka na bafemme forte lokola Nene Diakunda ozolanda naza na baludia mokonzi ya bavoiture naza na bato kuna pena na bamagistrat mamaiga na bacolonel Touré bacolonel Adama na bato po nalakisaka basoda bapolisier ndenge kosala peinture ndenge kotya naza mutu munene kuna parce que lokola nakomi déjà na famille na beau-frère na bango oyo na mali babenga burange naza burange na bango bakotyanga loboko kuna mpo na mpe mwana nzambe non mais nga na moni faut pas fundele awa awa déjà na mais badémarche nini osali déjà awa déjà nakendaki na ipe crime pa ya Major Bellhomme napozaki déjà ka na ngai ezosenga sikoyo fona soa bien na famille mpo tokende na ye pena na ndenge bien po azongisa 3800 na ngai netikali nga problème ya bato kuna naza te bato bakomona etala émission bayolela na ndenge na bango nga kuna naza te nga nazolelaka oyo yanga 7500 napiaki yo lokolo ozongisi 3700 zongiselanga su 3800 yanga etikalaki siko mpo na 7 ans na yo osenga nini parce que wana eza droit na yo mpo eza mbongo na yo opesaki mpo na 7 ans na yo yango wana na biproblème tazongiselanga 3800 na nga wana kaka nazolela 3800 na nga na yango na kosala yango na barriere oyo nyonso nalekisi eza na makambo ebele na 3800 na kosala ya mbongo ti siko aza wapi aza na bamakoto non na minute oyo akozala précisement na Europe précisement aza na Europe donc ndenge yo ozonga bamako ozonga kuna na Mali na bamako siko ndenge okefunda ye kuna est-ce que ye ayaka na bamako oui ayaka bapassager nayebi biso teke nakolakisa sika bapassager baza bapetio bazosouffrir yo na lobi te bapassager na ye bazali baosouffrir lokwa yo parce que kotya na écart te bino tu bozosouffrir bino tu bopesa ye bambongo papa Didier olobi on comprend oza siko na besoin justice asalela o nini parce que oye pe na monde ya média monde ya média il faut pe ozala pe na eloko moko boye oyo oza na besoin justice asala okoki oye kaka te ke olobi boye tozwi le problème kaka na réseaux sociaux soit tozwi le problème kaka solution kaka la télévision
Ah ouais, ça manière pour ça communiquer, ça communiquer durant tout point bateau ba Hollanda yo, ba autorité ba Hollanda yo senga na bango nini. Parce que okenda ki peut déjà na ba hyper crime. Ouais. Au sengi na sengi na l'état kaka landela nga nyonso wana na solo na avocat, so na solo na avocat na nga privé, ba plainte avocat na nga landela ba plainte nyonso wana. Yo sengi nini na justice asalela yo nini par rapport ya situation wana. Nga na sengi na justice bato ndenge wana. Baza bat botika bango te baza bat fo bokanga bango botika bango allié public te po net bande ko na biso moko boye bakufa na Abidjan kuna ti lelo pazong sambongo te bakufa mwana mwasi moko akufa na Abidjan passager azong sambongo te nenga za bobo kilo na ye via mutu ata kufi ata bazong simbongo vi na ye bazong sambongo ozomona sikoyo mutu abongo justice etika ndenge nini justice fo landela bato ndenge wana balandela neti nga boye public na lobi nenga ya ko yamba bato na bandali na biso na mombo numéro 12 wana soki bamoni bato atandenga azozwaka basoda batiaka bango na porte ekoma ya mabanga ekoma pena ya mabanga poko détruire via bana bato boekwani Sénégal visa cher Mali visa cher Abidjan visa cher yo tika bana bato mutu nyonso taza na code ya kotindelaka bango po baliaka mo eloko. On a lobby pesa biso ce message à suka oyo ko pesa na gouvernement na biso et puis na conseil na bato bazo pesa rambongo na bavie na bango po basalela bango ba mikanda ndepe basalelio parce que yo ba betelo sina visa mais report ko matemoza na visa na visa nyos bo mona ngo ouais message nini yo pesa ouais message na pesa bande ko na peuple kinois to landa mam na luenge te poto bien sûr poto za pasi mais poto ezaka ambassade bandeko na ngai bolanda tekeo tokende Maroc bandeko ebele bakufi na mai tokende Algérie bato ebele bakufi na mai tokende Libye Tunis bato ebele bakufi na mai boyaka te mutu boye azomema mutu boye tala nga lelo na ye olobela boye grand frère propre amoni kobotama na ngai mapesi nga merci bapesa na mbwa poto olingi poto oke na ambassade oke na banque otie mbongo na yo okozwa visa na yo kitoko kokende poto na nsima ya mutu te po akomema oka banzela mayuya ekesuka lokwa nga na suki boye bandeko na ngai oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka poto bapesaka mutu mbongo te poto kende na banque tia mbongo na yo kende na ambassade luka visa na yo ntango oza na compte bancaire na yo bakoregistre nyonso oke na affaire étranger ozwi visa na yo mikanda na yo normal okovoyage à l'aise tanga lelo na ye nasali makambo na ngai à l'aise nazwi passeport na ngai na affaire étranger à l'aise nazwi visa na ngai pa papa ndiai ya à l'aise nasomi mpe bien na ngai à l'aise lelo na kozonga na ngai à l'aise ozomona quelque chose m'intrigue na biboyi si olongwa akino ke Brazzaville olongwe Brazzaville oke Bamako kuna na Mali okende na canal nini okende par avion nakende par avion passeport na yo eza passeport nakende nango eza elongi nanga me kombo nanga te na yo poza pe mutu akokanga na te mais obligé fo bakanga biso tout parce que nakota na mafia na pe fo na bana kota na mafia presa poto te on a oluba te presa poto yo pe okendaki dans elongi na yo te elongi na ngai me kombo na ngai te nyonso eza na ba photo ko chango okenda nango ti Brazzaville nakenda nango nazwango na Brazzaville nazwa Brazzaville ti Bamako na passeport pe ya kala ya Kabila le père mais c'est grave yo ba passeport na yo comme passeport elongi na yo kombo na yo identité na nga te ok nango okomi na Brazzaville osalaki combien de jours Kinshasa ti Brazzaville nake na carte électeur na ngai normal nakomi kuna na hôtel apesi biso bapasseport oyo asalelaki yango bizwaki bavisa ya Mali wana apesi biso bapasseport ya kala kutu na Kabila le père elongi na ngai me kombo na nga te obligé fo bakanga biso nyonso na kata mafia wana ucholoba na ngelo mobo abo voyagera na bana basi ane sukela bango ndeni yo za mobali okoki ko se battre ndongo lobo koma na msana ya ba peinture en plus posa leader siko bana na basuka ndenge ni na bana bato basi na bana batamkie bosuka ndenge nini na vie Didier ya kawana soki po wapi ya wakanga ya wakana en tout cas venant ndeko nanga mwasi eza pasi na ba parents mibali mama botika bina ba jeune bana na bina basi bakenda banzela moya ba cascade
mabe ye kuna asala bango nini ye nenga bongo soka moni jeune fille ndeti yo boye azoke na bino nzela boke na bino bozolala na chambre moko na sens nini la chambre moko tant bakanga ke bana batu bakomi bandumba kuna pasi kolinga mibali kilikili so azana di chiffre na ye mutapesa bango mibali ou bien non mais tant moni ke bakangi checker na bino mutu azolinga na nzela ozo obligé olinga olinga pour vivre ozwaka mbongo futa ndaku ozwa mbongo polia mais dommage ya pasi na bana ba mikie tokendaka na bango na bana mikie siko bana na mikie basuka ndeni bakembaka bango nyonso so bayaki na mutu moko bakokemba charge nyonso wana tokenda na bawiner na bana na ye moko y compris tobeta ba 2 ans et demi ya kembisa mpona kozela ye na prison liboso na bana na ye moko bazala na kati wana bana misu ya mikie wana basuka ndeni parce que bana na yo ozwila bango ka solution akotisaka bango mpo bana na balokwa bakenda mona bapoche bana na misusu bazonga wana bango bazonga Kinshasa ntango bamoni mpasi eleki bazonga Kinshasa sikoyo yo mpo voyagaki na nkombo ya motu mosusu eleka na ye na ndenge nini tia koma azwa ndenge nini asalaka na baagent ya baservice na biso awa ya leta parce que mikanda baremplisa yango nanu awa asala ndenge nini ti nde bovoyage nga kutu na braza babi mais passeport esalaka lisusu te abotola motu wana passeport apesa so 10 000 francs CFA mpo azwa alekisa ngai na corruption kaka apesi moto agent ya service yo leka yo sala boye donc même na Brazzaville ana batio na ye même na Kinshasa ana batio na ye donc partout awawa asala corruption na ye aza na batu na ye o akabaya na bango donc c'est quelqu'un oyo bakoki il faut bakanga ye eza réseau plein il faut bakanga ye dans le trafic donc azo respecter nanu l'état azosala makambo ndenge alingi donc eza na baleti na bacolonel ntango mpa oyo bambongo bato neti biso ntango ando yozwa na bandalo wana omona bina tie de policier moko mabumu minene basalaka na bango te bazolia kaka bamike motu azokoke bato bambongo bafandi mpe na porte otala moma colonel moko mpe boye afandi mpe ndenge bato aoyo kozwa bango nde ambasadi ko eza réseau mobimba donc basali faux documents parce que cachet il faut ezala ya biso awa cachet bato bazwa mpe cachet okomona passeport ya lelo ndenge nga lelo nazwi visa na ngai ya kitoko pena ya ambassade ya Mali okomona na visa oyo basali na maboko nga nakenda na nga partir à Brazza. Ok, monsieur Didier Dedan ya Wakana bozala poursuivre déjà osala trafic d'hommes ozo respecter pe mibeko ya l'état te loi ya l'état oyo ezoloba tu ne le respectes pas. Ok na bana ozotia bango na batio bana baokende kosala kindumba ozotika bana batu kuna survie na bango eza te mutu akufa kana ngate mutu na ucholo bango il est là ngai na lobi ya ngai bike passager na kufa na bijab na ya mwasi voilà na belle sœur na yazo bela comme na paralysé moi sa papi na bango papi des dames et puis na bino ba agent ya l'état o boza ko aider ye bozala poursuivre na l'état donc monsieur reporter bino plainte bozala wana ba olandela bino moko bozala poursuivre droit de l'homme il faut tala likambo oyo comment se fait-il quelqu'un o azana kombo ya mutu mususu monsieur Georges Kembo mais okende ko voyager na kombo moko voyager na kombo ni kitemo ko moza mais c'est anormal. Akena na pas akena carte électeur o eza ko représenter ye na kombo na ye ya monsieur Georges Kembo akesi ko na passeport ya mutu mususu zoki pe kombo ni Savane kitemo ko moza comment se fait-il donc il y a donc batu baza tout donc nini na loba que service à l'état batu baza partout o ba osala makambo wana o il faut baza la poursuivi. Moi je pense que ce qui ba kangi monsieur Didier Dedan bakoso batu tout o bazana simanaye parce que il faut ka bakanga monsieur Didier Dedan pour balandela ba o bazana na simanaye droit de l'homme talana no makambo o ya nos sœurs o baza ba congolaises le quoi biso bazo poursuivre bazo souffrir baza plus de 40 kuna na pays oyo ya Mali na kati ya Bamako bazo souffrir notre 16 ans Écoute, à 7 ans, babeti ba 15 ans. Ba petite fille pe ba koli pe, ota pe ba boti kuna kindumba. Bazo yana ba sida, ba oyo pesa bana na biso, mibali ya batu. Bazo yana ba maladie ko pesa awa droit de l'homme il faut poursuivre monsieur Didier Dedan.
Il ne doit pas rester comme ça. Service Nabiso pe boza nazo comprendre, on ne comprend plus dans ces pays où nous sommes. Boza corrompu le collab à $10 comme on le dit CFA. Au kosala nango nini, yo papa policier, tu es supposé ya ko battre la bateau, ça supposé ya ko battre la bateau. Mais toi tu es là na corruption à cause il y a $10, il y a $5. Bozo sala ba misala mobo qui n'est pas digne. En tout cas, droit de l'homme et l'andela likambo oyoyo. Vous devrez vraiment nous aider parce que moi je suis journaliste, je suis venu na lobeli na part na droit de l'homme, il faut l'andela. Il faut l'andela biso. Na affaire étrangère kuna. Ndenge nini bango bazora ba passeport ya mutu mususu. Après ntoyo yé apozaki na maboko wana e utaki wapi. Parce que lui, il ne s'appelle pas le monsieur, tu appelles Savané Temo. Il y a Savané, il y a Georges Kembo. Après, il y a Georges Kembo et qu'on s'est retrouvé par monsieur Savané, bien que le visage, nous surtout on a. Et bon, que ça va poursuivi. Déjà, il méritait aussi à Kangamaka, Wanaka, na aéroport, les rasos qui est né à Tché, Nini na ba prince na ye oh mais yo carte électeur yo za Savanete yo za monsieur Georges Kembo au commis Boendengeni service à l'État. Qu'est-ce que vous faites pour la nation? Où nous sommes avec le service Toza wapi à cause de $10, à cause de $5 batu ba okenda kukufa kuna da Bamako tozo perdre ba congolaise na biso ba ok kosala kinumba. C'est ainsi que bazo fingara biso na ba pays étrangers que ba fille na biso bazo sala kinumba parce que la situation actuelle o bango bazo vivre kuna boyebité. Il faut mutuana ça la poursuivi mais c'est Didier Dedan il faut ça la poursuivi. Mais je ne comprends pas un Congo vraiment. Naébité royaume Congo exista kala vous êtes de vrais Kinois. Pourquoi faire ça à ton frère Zongi Sambonga Batu Azole Lambongo naye et puis tu as l'obligation de dédouaner. Aux en obligation, il y a dédouaner, aux en obligation. Parce que, à perdre 7 ans, dans ces 7 ans de vie, à quoi que ça la et puis, dans $7,500, à quoi que les États-Unis. Bino bateau bozo kendaka non vient en appelle ça confiance, je dois voyager, il faut ça là. Pourquoi vous faites ça? Le vieux wana ne travaille pas en ambassade, à travailler en affaires étrangères, à travailler à l'aéroport, partez vous renseigner. Il y a des agences où ils ont dit il y a ça là babilo kwana nyon surtout. Et ko aider bino na ouverture il y a ba dossier na bino. Et ko aider bino bo lande la marche d'une manière il y a bien. À tes roumelieux, c'est les lieux inanés. Pourvu que tu voyages. Nous sommes conscients que les Occidentaux, ils nous ont fait croire que Kuna n'est mieux que ici. Mais tellement que Kuna Pende, l'accès que c'est mieux que ici. Prenez ça, n'a pas considéré. Il faut que l'on norme. Normalité le binini, mais quoi l'été le binini? Est-ce qu'il faut n'avoir ce qu'on yopé? On a aucun de combo na poto, on a combo savana. Non, na West Africa, après c'est un sous Mukanda ba West africain. Maman, na combo ni. On tient samba. C'est quoi? Mais c'est Georges, mais c'est savana. On a kota West Afrique. Na West Afrique sous a flashanga i combo yo. Na visa pour na visa Italie tala pour kitsawana ba sisi mela lemba lemba. Wana sko chan samba. Nyonso komona on va preuve tout na ye nango. Dans Moutoumoko, à une identité, il y a 4 personnes et puis il n'est pas poursuivi. Y compris dans Moutazo et Makambu, il n'est pas aussi poursuivi, il est à l'aise. Et puis chose grave, le bas ça la nuance surtout, parce qu'il sait qu'il y a des services, Oyo Foko Batunaye Bazali, O Barolande Laye, O Bako couvrir Yé, attaque côté prison 2 ans à Komimanaye. Donc il est sûr. Il est sûr. Asa na sûr na banzela na ya mwana zo sala ba makambo wana. Or que c'est quelqu'un oya kocha écart. Muto zo sala trafic d'humains. Asa muto ma oya kocha na écart. Asa danger public. Oh aso me matina bana mikie. Asa danger public. Biso pe ba kongola moto lingi poto kana nzela mafia. To yebi bien muto sala la mafia. Mais il faut que ne ka muto et pas mafia. Asa la biso nini kam. Droit de l'homme. La biso likambo. En tout cas, droit de l'homme, il faut la biso likambo. Naba service na biso, il faut aider biso. Service d'immigration, il faut aider biso. Naba service tout affaires étrangères, il faut aider biso. Mutoya y naba document boybo. Il faut aider biso. Hein? Mutoya le bifona changer combo. Il faut que Alex Sabino, pourquoi tu veux changer de nom?
Pour nani olingo salango boye dakabiso botika boete nous sommes en train de souffrir na ba pays étrangers bazo fingara biso bandumba bazo fingara biso tozo marcher bien or que vous ne connaissez pas de réalité. Est-ce que service ya renseignement okitaka kuna na Bamako okende ko se renseigner ambassadeur na biso azakuna na Bamako? C'est quoi ton travail? Voilà, il y a de dossiers kolandela yangoyo, quelqu'un qui voyage sous le nom de quelqu'un d'autre. Bamisala ya kolandela yangoyo. Qu'est-ce que vous faites pour nous les Congolais? Est-ce que vous êtes là seulement pour na kovanda, pour na kozela mbongo na bino? C'est ça le travail. Les ambassadeurs na biso batuma musala o batiaki bino ya musala yangoyo. Ba musala o ya kolandela yango. Service de renseignement ya Bamako, service de renseignement ya République démocratique du Congo o ezakuna na Bamako. Vous devrez entrer kokende kuna sur terrain parce que il est sûr. Nous sommes sûrs que corruption ezali azora pe mbongo mais même corruption wana ezali kolo à l'état té. Biso tout ça kanasé à l'état. Même le président de la République, il a des comptes à rendre dans l'état congolais. C'est comme ça. Donc bozwa mayele bo fongola misu bozwa mayele olingi nzela poto luka agence bien e banda ko salela o ba démarche olingi nini okende poto na ba canal bien tous les canaux les ali soit yo moko ke na ba manière ya okende tina ba ambassade ya rolandela makambu na yo to komi pe presque à la fin na émission na biso message moko monsieur Kembo okoki lisuko bandela pona opesa ba jeune qui na moni que ya rolobeze belé mais message nini oyo yo pesi na bango monsieur Didier Dianini ya Wakanda. Vous allez être poursuivi par notre l'État. Il faut que vous allez poursuivre. Totika bino bongo te message à suka. Botika maramboana ya kopesa mutu mbongo po la bino bato. Bozoe ba nzelani azo memela bino bande konamino ya basité. Nzelani ni bazo memela bino bande konamino ya mibalité. Boza ebele surtout ndeko nanga pe na bosana ki lelo ko beta ba 14 ans 15 ans na marambo ya voyage à Didier ndeko ya mama Kalunga ndeko ya mama Jolie Kalunga ya na ye Claude Ndongala tozalaka na ye na Bamako beti 3 fois prison na ba patience kaka kozela Didier ne na be na tikaka na prison mama Kalunga soana ndeko na Gisèle na Paris bosala tout bobimisa vie prison azonga ba Kinshasa botika kopesa i batu mbongo po ba memela bino batu artonga na zui ambala simana ko sala ngoli suspect na yé na mboka na nga na ke na faire étranger à l'aise ba capturer nga na sali maram na nga tout na kepe na ambassade na zui visa na nga à l'aise na sompe bien na nga à l'aise na roke na nga pe aéroport na futa go pass na ngai na talisi substance na ngai contrôle ba bagage na ngai na voyager na nga à l'aise voyage à l'aise na muto aza na mbongo na ye voyage za te ko ba ko sabino be rien voyage ke na ambassade ça makamno na compte sa banque ok na kitoko oyo azana matoi ayoka ba ope ba kendaka na nzela Grèce Turquie batika ba ope ba lingi nzela na biso ya Algérie Maroc Mauritanie Mali Sénégal botika boya voyage na ndenge normal boko tambola nzamba lobaki to ko tambola mokili mobimba bo forcer te merci na bandeko nanga merci na ndeko nanga pena na sepeli na ebite pe soto ko bo ape mabanga na bayebo basali ke nakoma pe lelo ne sikoyo na pesi mabanga na ngai pa ya nzambe mozalisa likolo na se mopesi pe mana bomo mettre à temps pe à circonstance mbote na ngai pa grand prêtre mère maman Hélène Tondo ya baleki tout ça la kaka ndenge tolobaki ezala kaka ndenge wana merci grande sœur propre na sœur na ngai Ani na sœur na ngai mama pasteur Eli Mvuka grande sœur à Moto Virginie na grand frère na nga fiston Kidia na grand frère na ngai François Edi Langa Pichuka Bwiku na lifanto na ngai Jordi Kembo fils à papa voilà Jemima Prince Kembo papa Azoya na linga bino tout staff confusion les amoureux de l'envoi tout bana bandal séparé ya bino leader yeyo merci ming
Voilà, nous sommes à la fin. Il y a émission Nabiso au hasard Mato ya Koyoka Ayoka au par Azu conseil Nakati. Il y a émission Nabiso Azwa conseil. Donc, comme je l'avais dit dès le départ, cette émission est faite pour donner la parole à toute personne vulnérable et marginalisée. L'histoire de faire attendre Bavois na Bango, pas y a l'état Nabiso pour na reçu la Bango pe ba solution. C'était votre émission Cri de cœur. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique qui est accompagnée. La petite salutation qui est le prince, papa na Aris Julia qui est juste derrière la caméra et mon réalisateur Aristote Ndombele et ainsi aussi au coach de Grâce Piessi. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis une fois de plus. Au revoir.